congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. www.congoyasika.com. Congoyasika. Pour you. Pour la bisoya. Yo, Maurice Premier. Yeah! Ah, Jackman. Moussala et Bandi. Muzungu, Africa, Congo, Norvège, Congo, ensemble. Moussala et Bandi. Tolek. El plaga de patria. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, chill like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see Zaga, but she know one me. She talks so she know one me. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, baby, go day tonight. Cause I'm in the mood. As long as you feeling the groove, I deal with you. Personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. I go deal with you. Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Yeah, me want it physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically, sexually, dramatically. And she talks so she know why. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, baby, go day tonight. Cause I'm in the mood. As long as you feeling the groove, I go deal with you. Personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. I go deal with you. Yeah, exceptionally. The reason is spiritually. Money speaking so drastically, magically, internationally. Habatically. Grammar, now for dictionary. Saga, but she know one me. She talks so she know one me. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, baby, go day tonight. Cause I'm in the mood. As long as you feeling the groove, I go deal with you. Personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. Mbote na bailandi nyonso bo ozolanda na erolo mbote mbio nyonso esika bozali oyo komona mo émission oyo tozobenga émission bouger bango donc veut dire bino tout oninga na esika bozali donc faut bouger à toi na kati ya Scandinavie donc faut bouger babaki ayo elala trop donc na mito eza boye elali susu te eza ya kotelema donc soko olingi otelema o bouger yo bika osa geste quoi sinon te lo monter au salle donc o émission bouger bango nga mu na présenter mobino donc nga animatrice de bino o ba bengi ko na kombo na Stéphanie la capricieuse Miss Elala quand ndenge boka ki na émission ya liboso donc avec mon boss de boss yé moko bazo benga kombo donc veut dire Maurice
ema monene Maurice Premier na kati ya Norvège précisément na Oslo donc mboto no siko zali ye wana tozobanda na ye kala mingi te na bosa epete ndeko na ngai ya mwasi Liliane Muneka mama na gradi mbote na yo lettre MM donc la personne mbote na petite sœur na propre Edith Mouya donc ye wana na bosa bilote bozali belé Edith Mouya na do sala ke non basuki ya biso bana Scandinavie et bonga donc sur olingi ba sala suka elengi luka Edith Mouya azali awa donc luka yo rejoye pena bo santé ndona mwasi on est fort ben nando black line mbote ne siko zali po ndo sala nazala sayo et simbate donc ya biso zali inséparable kwa mbote na la biso siko zali ba biso belé donc tozo banda masolo la biso kala mingi te avec mon boss des boss na bandeli sous Maurice Premier mbote na siko zali na photo la biso oyo ndeko la biso akanga so ba image elengi oyo salama jamais na mutuli donc ye wana Eric photo mbote na siko zali na ko zali boso na ngai donc ba mbote na bino trop na zo bosa te ba masole roya ba onyo surtout bozo c'est la zaba banga la bino na bo banga te donc ezali donc tozo continuer bo banga te tozo continuer ezali ba mbote na bino tout mbote na bino ale boss na nga kamita zo bima kolo Congo ya sika ye wana azo présenter bino ye azo côté bino siko kolo Congo ya sika.com azo ya maïs siko Maurice Premier. Merci petite sœur Stéphanie Missuelala. Stéphanie Missuelala, votre humble serviteur Maurice Premier, ma belle fille à gauche, belle fille à droite, derrière la caméra, Eric Photo Digital, hein? Yemei, celle qu'on appelle Liliane M. Ah, Mère Louise, sage-femme. Tout le monde est à télémélio. Sage-femme. Tout le monde est à télémélio. Toujours dans l'encadrement. Tout le combo Toto Babalas. Ma solo est télémi. Bana Slow. Bana Finlande. Bana Norvège. Bana Danemark. Voici celle qu'on appelle Stéphanie Missuelala. À cause de la émission, tout bouger. Ce qu'on a la vie, il faut bouger. Tiens, la vie, tu ne bouges pas, c'est zéro. L'Europe que tu cherchais, hein, au Beta Mabanga, au Bunda Landenge, l'Europe, moi, est commis Yango. Aujourd'hui, la ligne, il est sassou. Tout d'abord, la ligne. L'Europe, la qui l'Europe, moi, Yango. C'est-à-dire que solution est athée. Donc, la solution est athée. Stéphanie a repéré Sabino, solution. Elle a la petite chose. Elle a la solution. Elle a une mission, elle va courager. Tout bouger bango émission va courager on est Tina Kin na CNN TV avec Félix l'homme fort Félix l'homme dit bien alors Stéphanie ningi sabana basepela oyo za komata oningana raté oyo alelaka ba mama mwana oyo alelisaka ba papa lelisa bango yo politicien, yaka vona bino yango. Yo pasteur vona bino yango. Moi na oyo akusala masolo avec celui qu'on appelle Popopola Libanga. Alors, nous avons confirmé Papi Abedi Fondation avec Sœur Amphi et avec notre sœur Wabi Bosimba Moussala, sans oublier Issa. L'homme à la main droite de Papi Abedi, c'est lui qu'on appelle Monzalé. On a le prince. To songi na ba Scandinavie. Et puis to tali na Oslo to tomboli boy to somona le rescapé Redo. Et to somona petit nanga Glody Kinois norvégien. Trésor. Moi na Nzambe abomoli masolo vino et comme mai na vino. Trésor. Et l'église de pasteur Abakouk. De Pessi Bambote. Alors merci beaucoup. Émission des maman l'émission. Donc les maman l'émission ningisa bango pesa mabanga bana ba sepela. D'accord kata boy pesa représenter
Louis Moulas, les grands Katangé, Anna Kibamba, Maman Losambo. Nyota la mignonne, les rescapés Redo. Est-ce que vous avez Jonas Fedo, Nakatia chienne. Est-ce que vous avez Bob, vieux Bob Narenal. Est-ce que vous avez Petit Joël. Merveille. Grâce à Redo, Petit Naray, Gracia, Colomoni. Sans oublier les grands producteurs, Félix Moulamba. Félix Moulamba. Avec Mami Godila, Marie Godila, Maman Godé, Nakati Olesun, Maman Godé, Nakatina, na place Babengango, Stockholm Central. C'est ça ma soeur. Bon, ils allaient cela souka. Donc, ça. Bambote na nga vedi bambote na ba oyanga donc ba bafana bana kati mitema na nga donc motema na nga pardon bolibisa ba mabanga na nga siko na zo pesa donc bino ba oyanga bande kolanga esika bozali na moi oyo partout ailleurs donc na France na Belgique na Londres na Italie na Suisse na Norvège na Suède partout ailleurs donc na pesa banga na ngai donc na baino na ba oyanga bande ko bazali awa na baino na bande kolanga to travailler na bango toujours na emoko MM Liliane Mundeka ici kozali mote na yo donc mote na yo nene yo na mwana yo na babengi Liliane Mundeka maman na gradi na mobali na ye ya confirma donc bambalas mote na yo ici kozali merci beaucoup et puis c'est boss de boss yemoko azali bosso nanga Maurice Premier. Oui, c'est la guerre. Donc, Maurice, premier mot de Nassiko Zali. Et puis, si vous avez un grand frère, Bobo Bola, on a bossé à quitter aux Ali. Bobo Bola, mot de Véron. Donc, il y a bien un mois dans la bossante. À l'équipe à Paris, et puis, si camarade ML, Marlène, Tona, on a bossé à qui au dérangé un tour. La bossante est et puis, si Lia Swaga, Nathalie Lela. Nathalie Kofi, il y a bien un mois là. Allez, on a dit que à Paris, tout le monde a bella, un peu si grande sœur dans mon propre. Ça fichir adore. Il y a Wolo, bon, dans ce que vous avez là trop. Donc on est à maquiller la famille, Moutaka Bolalante. Un peu si son mot de la petite sœur dans la grande sœur toujours. Olga Chira, Motenayo, Stéphanie Chira, Job Chira, les Mingi. On est à Suisse et à Belgique. Donc ici le PT, na pesi grande sœur jusqu'à la Belgique, Liliane Malongo là, mon skimbo tumbo tenayo. Na ba nyo surtout, toke la Suisse, na pesi cousine en propre, Il y a métis Déborah Doubi Barros, mbote nayo, na pesi pe papa le kinanga, car na kati Suisse, Arthur Barros, na cousin na mususu Barros, Chris mbote nayo. Na pesi pe mbote na bato États-Unis, cousin na mususu mbote na ici kozali o ba bengi kombo gloire à Fred Barros mbote na yo pe nazoleka na mboko nini oyo Italie na pesi jetu mbote mamela ni mbote na kena kin na pesi maman ya botanga maman ani kende wa mbote na yo na famille mobio mboso ya ta ba kombo donc yo simbate donc la pesi no mbote na lela bino trop ya mingi Edith Mou eleki na zo bosa na hotel Edith Mou yazo sala ke basuki ya bana ngenga oya kangele biso mama Liliane Mundeka o bomoni ya ngengi na émission Edith zo sala maka mwana muke ya pamba me tala mama mini na zo sala o ko kamwa te azo sala mbongo donc na ninga muke te zo kotisa donc ma soleil belé minene na espoir na Suède quoi azoki soit la Suède o mboka na biso et on veut dire Stockholm les langues fort Mali na même mboka la etoni mboka propre mon la saleté te oh le rambo te ah ne propriété ne donc veut dire Scandinavie mon bateau to vivara la propriété pe mbongo etoni ya donc ya mwana BN nando na zongelio de deda ya ngamo de rolanga na lelo fort dans la l'enfant na pesi na dejo tiko maman na andi ya munda la mbote na yo na pesi Gracie amunda Gracie mbote pardon la pesi famille na mobimba na nord sika bozali mbote na bino na pesi Sylvie Mbote na pesi bande kolanga ya Canada na boselaki bino mais na bosani te mbote na yo yango mama Marceline Wawali Laini Dumbo Reine Dumbo Bobby Dumbo Marco le Prince mbote na bino na
napesi bango te bino ya bato ebele donc nabosali bakomo mosusu me mbala nsima kozwa yango nasepeli ya tro kotika malamu bandeko na nga naleli bino mingi donc kimia ezala bino esika bozali en tout cas merci beaucoup natiki bino bye.